condition bato bazala weza nini tambuta bazokanga biso okay tobimisa jana mai bazotransporte babujana ati moko na bango kutu azali ata moko bana bango kuna eza na cimetière bazo bakupika eloko nayoki calme nayoki ok nayoki makambo oyo etali kuluna bonjour chef des quartiers ok merci beaucoup bakuluna toyoki bakuluna bazodérange makasi yango nazosenga bachef ya quartier lundi na chef asiat ya police bakoya na bureau lundi tozalaka na réunion ya bachef de quartier nyonso mais semele oyo toleka tozalaki na réunion te parce que nazalaki na makambo ebele na babelge oyo tozotala ndenge nini bakoki kotongela bango babureau ya bachef de quartier mais naza surpris awa batongaki bureau ya chef de quartier naza siri na après midi tokoya na mama wasila aza belge ya ville ya r oyo totongaki na bango quartier bureau ya quartier tokoya batala ndenge nini bato babo ezoévolue mais message oyo wana kolancele bino eza que nazoyebisa bino toza na campagne ya sensibilisation mais aussi ya salongo. Pourquoi tolobi salongo? Nazomona millier na biso ya ngale meza salma makasi. Chef ya quartier ye moko akosala eloko te. Nga moko mpe bourgmestre ya commune mpe na kosala eloko te. Balobi mosapi moko sokolaka elongi te. Yo oza mona ngalema président lobi changement de mentalité. Yo bana okola bayebi oko ozalaka moto ya kanda ti lelo mpo changeaka elongi te ozokangaka sikoyo bakobala yo moto mosusu ate alinga kobenga yo mobali soki amoni oka elongi okanga mwa abenga yo mais nyonso eza nini changement de biso mpe toprofite banda o banda osalaka eloko moko te mpo na mboka na yo okomona mpe salite wana eske ngamona kobongisa mboka oyo okozwa melima yo bwaki yango na nzela tia mboka oyo oyebi yo moto okobongisa ngo moto ya liboso balobaka boye mosapima lokola esokolaka elongi te nalingi nayebisa bino eloko moko yo soki ozosala eloko malamu moninga aza kote mpe asala eloko malamu azosala salongo azolongola basali te azonettoye aveni azonettoye kanivo bino nyonso nyonso bosangani milie kobonga to kobonga te yo lulaka kaka nga na kokende belgique mboto wana kitoko nakende kofanda kuna me yoyebi bana batonga belgique wana yoyebi souffrance oyo bango bamonaki mpona batonga mboka na bango yango lelo président faci alobi ke fototonga yango biso tozobenga ye faci yango tozobenge faci beto parce que aye kochange makambo yo moni na kala ezalaki bourgmestre aza papa akola mandefu fo ebima ekoma ya pembe mais lonabi te ata jeunesse ezali important mpona sala yango babi la valeur n'attend pas le nombre d'années même yo place ozali jeune président ayebi utilité na yo yango nazolancer message oyo na bajeune bamama bapapa faut botravailler ensemble bocréer synergie boaider bachef de quartier boaider biso place bozali du samedi à 7h jusqu'à 10h30 ezali salongo osala salongo omoni commune na biso oyo kalema eza commune etondi na baérosion ebele soki bozotika basalite bozobouche bakaniveau bamai wana ekobima ekocrée bainondation soki ekeye bainondation nana koyoka mpasi yo moko te koyoka mpasi ndako nde kotonda mai koba o mama denise etelelanga likambo o papa félix te papa félix aza mpe na makambo bele olembongo oyo totongola yango aveni oswa totiela yango asphaltage ya niyo ya nzela oyo tokendaka suki koya kokipaka basinistre tolingi makambo wana te eloko tolingi ke chaque samedi de 7h à 10h bosala salon moto oyo ya kosala salongo te tozorepete yango bien moto oyo ya kosala salongo te ngai na yo tokokoma mpokona epuis amande kosala nini amande liboso so osali salongo te 100 000 francs omona kuti mombungu no eza ya 100 000 francs te tala nano donc mbongo wana nyonso mombungu babotola yango ngai na kolinga bongo te parce que nayebi ke yo oza papa oza mama oza yaya ozoluka mbongo mpona olesa sikoyo mpo anini ya kobotola bongo yango nangi ke boaide biso parce ngai na ye wana te mpona na bana kozwaka bamande mpona te naza mwana na bino naza ndeko na bino naza yaya na bino nalingi totravailler ensemble bofacilité biso
yo na boyo ye mona na moke wana ya lingini apesanga mibeko ngana sala yo so beko respecter mibeko ngana kosala nini na ko sanctionner yo mibeko ba négocier na pouvoir te basala ka affronter na pouvoir basala ka rapport de force na pouvoir so lingi o négliger pouvoir ya mokondi osala ni ako écraser yo. Alors, on a ligné ma camboanate. Oui, tout travailler ensemble, tout ça la pas inspection. Ma problème malo que zanini, ma camba malo que zanini, tout y est comme ça ensemble, tout le banani de vous trouver solution. La PCBino, merci, Mingi. Chef de quartier Azali Awa, yom to l'acception itinérance na yawa, yaza mokolo wa mbokati, mokonza mbokati. Ngane na komi awa, mokonzi la nani, chef à quartier. Ye mutu fo amema biso yeke ayebisa biso makambo oyo ezali na quartier oyo. Na pesi bino encore beaucoup. Chef de quartier, maloba eza na omboka wayo. Merci mingi papa. Tozali awa tozali pona salongo lelo salongo ezali kaka pona samedi te bala mingi toza koyebisa bino eza na ba chef de rue ba chef d'avenue salongo ezali tongo nyonso olamuki okomboli epa na yo tozalaka na ba voisin en face oza na voisin à gauche à droite oza na voisin akomboli yo okomboli nakanisi salite eza te o nyonso tu toza koloba po parce que toza koloba boza kolinga kosala te lelo tozali awa na salongo papa tosali salongo na kanivo oyo na biloko nyonso omoni etondi wana moyen ya kokumba yango eza alors toliki na posi tozwa ta babrouette mpona nini toza na érosion monene kuna oyo baplace boulangerie ya kumbukumbu ezalaki yango nde érosion mpenza yango tosalaka ndenge nyonso tu tokenda kobwaka matiti kuna mais moyen ya kokumba biloko yango etende kuna eza te awa lisusu na wenze tozala nini kanivo oyo oza komona kuna na se ezali boucher ebimisi matiti lokola ndenge ebale ebimisaka matiti na kati moyen mai ekota ti na kati ya rivière lukunga eza te egonfle soki oki komona mai epesi salite bipa nyonso alors toza koyebisa lisusu bato ya carrière bango baza kosala mpo na zero toyebi mais bakota na kati ya kanivo balongola nanu matiti wana mpo mai ezwa pasa bazali nzela kaka tozokenda chef à quartier azali vieux aza moto asali makambo ebele awa ayebi quartier na ye makasu ngai na ye awa na kosala na bapapa oyo na kosala na bapapa oyo makasi mpona totala mais longo na ngai nayebisa bato nini chef à quartier oza mpe na bato na oti diminue volume moke chef à quartier baza na bato na ye mais nazosenga bagene nakopesa ye bamateriel mais lelo tozwi empêchement kopesa bamateriel parce que moto oyo apesaka biso clé ya bamateriel azwi mwa problème aza un peu éprouvé yango moyen tozwa moyen to photo me bamateriel awa ezalaki te mais tokopesa ye bamateriel tokopesa ye babrouette na misato bapioche barato bakombo babroche di nyonso wana mpona ameka kosala salongo awa bakokire bakanivo mais les jeunes oyo baza awa bato baza na bamateriel yango mpe nazolanse bamessage awa bato nyonso oyo baza na bamateriel c'est-à-dire baobjet tranchant râteau kongo machete toboyi babomba biloko wana na bandako na bango tolingi yango te d'ici là tokosala campagne ya traquage ya baélément ya baoutil na bandako oyo tokomona yango tokosanctionne ye donc babomba biloko wana te na bandako na bango baya na yango pa chef de quartier baconsigne yango chaque samedi soki salongo ezali bazwi bamateriel na bango bapesi bango basali salongo basali nini batiki yango wana mais naboyi bato babanda kobombaka bamateriel na bandako bapau bambeli tout ça ce n'est pas bon yango moto ezocrée mpe badanger mwana likambo ya bokobunda boye bino na bino obambi moninga pao tolingi yango te donc motu nyonso oyo aza na bamateriel bau bakongo bapau bagile banini oyo banino bau bamachete bahache fois remettre yango akomi bakombo yango chef ya quartier aidentifie bamateriel akombi obombisi yango kuna kai ya salongo oyo samedi ozwi bamateriel wana osali soko osisi oremettre yango mais biso soki toyei osala yango te toyei kosala campagne ya traquage ya bamateriel tomoni yango na lupango na yo tokoconsidere lokola kuluna merci beaucoup mais bamateriel topesa
bandeko bamama batata bajeune boza koyoka ndenge mokonzi aza koloba ntango tokoloba wasalongo nasala nakozwa combien boyoki ndenge mokonzi alobi salite ezala te ezali te soki tokoloba na bino tosala salongo kusema kwenu na kuona burgomestre wetu mambo iko pale. Njia hii haina njia mzuri, njia mai haipite mzuri tena, kilalo pale kinafunga, kuna kisi batu bapite. Antuka tunapenda sana mtusaidie, njia itengemale tone na si imbu tena inatufanya mbaya. Hii wanaita bangungi bana tukaza sana. Alors mtusaidie kutengeneza njia porque baimbu na boba ba disparaître. Mungu avibariki. Okay. Mama le bilan national. De faut botter la place ni to goki ko ken mokonzi ade. Papa ayeko bwanga na carnivo. Auti na sese Mais ndenge za ko gonfler et ko mais est-ce que Watatika bafongola nzela yaka patia sembama babino bolingi babenga bino na maele te, babenga bino baza bapau. Comment on a Jérémy 33 Bon, mboka bien na tout Bubengi. Bubengi avant mali na bureau. Je wana na pati ya pombe. Je wana boya to solola. Boya to solola.
Boya te solo là. T'étais ça que la mère boya ko. Limite na biso. Boya te solo là. Limite na biso. Oh. Boya. Ah boya te solo là. On le monga fula. Mais jeune masa. Regardez voilà. Mais voilà, à nos communautés. Finalement, c'est l'autre. J'aime ça. J'aime ça. C'est l'autre qui est mis. Mais voilà, à nos communautés. Maintenant, je suis jeune. Donc, il est sur le terrain. Attends, mais ça n'est pas ça. Voilà. Alors que eux, ils ont beau sauter, ils ont pas continuité. Papa, assez de chiffres, on n'a pas béaté. Va me coller un argent de là-haut. Pas qu'à béater. Est-ce que vous va monter ce coup? Allô? Allô? Oui, donne-moi 1 heure du temps. Ah, ok. Excellent concert téléviseur à tous, bienvenue dans votre émission face à l'actualité. Les autres na style ya découverte tous en kata mabele ya malweka bomoni kuna na suka tous awesika ikabwa donc mpanzi kuna monga fula mpanzi kuna monga fula mpanzi boye ngalie madam bomoni mai wana na suka wana na kosenga na cameraman na meka mpe kolakisa mai wana suka l'autre un style à découverte te kotala bayimboko bavandaka koto te kobetela bango tuto yeba soki mpe songi wa chef de l'état ekomati awa elongo bongo na bourgmestre élu ya commune ya Ngaliema. Bonjour. Bonjour. Tu es en akata mabele ya malweka tomoni vraiment bosoto kuna tomoni ndenge bozo vivre na ebite ba obopona lokola ba élu na kata mabele o ya kata Ngaliema. Est-ce que basala rapé un pas baleka kosunga bino tonde? Te nakanisi nyonso wana eza biloko ya sika. Soko moni quartier za boye ndenge bakonzi bakomoleka na terrain, je crois que na bango na biso il faut tout s'en prendre en charge de façon que to banoko bongisa bisika tozo vendre. C'est un balobi salubrité et lobi kaka te bakonzi, y compris population aussi, il faut ba s'intégrer na kati ya salubrité wana. Tomoni kuna zalaki nini érosion o ekaboli kuna? Non kuna toza na commune na Mongafula, koto toza na commune na Ngaliema. Mai wana mai ya Lukunga, rivière Lukunga. Oh boyoka rivière Lukunga yango wana o botanga na ba livre na bani rivière Lukunga yango wana. Alors kuna Mongafula awa Ngaliema. Donc pont wana eza pont mo babanda kotonga à un moment, mais dommage entreprise wana elia mbongo ekende. Donc yango moni pont eza abandonné. Siko tozo zela à ce que ba konjo bazo leka batala qu'est-ce que nous pouvons faire pour wana ezoko lier Mongafula na Ngaliema. Soki basali yango mpona ko désenclaver bato ya Kimbwala et kozala malamu mingi. Wana Mongafula koteni kota Kimbwala. Kota Kimbwala, voilà justement mpona ko désenclaver Don Bosco, Kimbwala, tout ce monde là et kozala malamu soki basali pont wana. Dernièrement nous avons sollicité gouverneur Kimbuta mais batikale kosala yango te. Son excellent Gentilin Ngobela pour maza gouverneur ya Sika aya kotala eza pe mbongo mingi te ba chinois basenga moi $400,000 pour basala pont donc bakoko sala yango pour mona ba désenclaver Kimbwala na Ngaliema
et qu'on permettre le trafic wana ezala malamu. Voilà eloko tokoki kosenga na bakonzi. Merci papa. Surtout précisément gouverneur de la ville. Parce Merci, que papa. moninga ya tika boye eza moninga na ye. Hein? Gouverneur qui mbuta tika, il peut sur côté de terrain, à côté pour dépanner de façon que et permettre de désenclaver bato ya Kimboala. Comme ça les kagana troso à Malouek. Merci beaucoup papa. Toujours na kata commune. Merci beaucoup papa. Merci. Toujours kata commune Ngaliema auto qui bel bien ko ça la découverte na biso bomoni mayu ba be ngoma ya lukunga. Ba be ngoma ya lukunga esika ye moko cameraman zaki ba be ngoma ya lukunga o ekaboli belo bien mbonga fula na Ngaliema. Mayu wane kaboli mbonga fula Ngaliema tozo ba imboko baza auto mo sala misala. Bonjour Ndeko. Bonjour maman. Yo habita ya Maloueka to ya Mongafula. Naza habita ya Ngaliema na kati ya Maloueka. Tomoni awa bosoto to ebita ce que pe 100 jours chef de gouvernement pe kati ko to ko sala moi musala moi ko bongisa. Maman suffisa te. Ebele te pesaka suffi na bango baliaka biso bambongo. Eloko moko emona na kate. Tala quartier ndenge koma mabulu. Mais il fallait tozala na ndenge ya miable ya koyeba korégisse nzela na biso oyo epesaka biso mpe mwa mosolo mpo toana carrière na biso eza na se mama zelo ebimaka awa me tomonaka mutu te akosoutenir biso mpo na bwaka ta mabanga mpo na salela biso emplacement mpo plein de route eza normal me tokomprenaka te lelo oyo mama na sepe ndenge boye mpo na kovivre biso mpe bajeune toana mabele oyo bakourage bazali mama ta carniveau beba dato comprendre te mai elongoli ba salite nyonso eza likolo eye kotuka ngo ana se mai bino mo bosala ka salongo ko bongisa ko longola ba salite za kata ba carnivore mama suffisa kana ngo pona carnivore pena suffisa li ba jeune basala salongo basala ka tanzela babongisaka mezana bato bayaka kozwa mbongo oyo etali ba taxe banini mais il y a rien construire ba construire l'autre. Tomoni pon ndaki po ekabola kibino na Ngaliema to pon depuis ozala buka na bongo to ndeni mama pon buka na te basukisa ngo bongo pon buka na te depuis basala yango batika yango kaka na ngambu baluka no boye pota la caméra bi mama oh merci mama omoni pona esilate basukisa na nzela eza bato OVD bato basa construction wana tozana bato OVD bato basa construction wana balobaka na biso tozela po basala pont po wana banda to banda ozela ti mwa lelo esalamaka te bosenga bino nini auprès ya ba chef de l'état na bakonzi ya mboka bosenga gouverneur esika son excellence Chantini Ngobila alors que pour na excellence non nazaka kana meilleure félicitation ka asa la biso makambo eza opportunité pour na quartier pour toi quartier eza ofungwama quartier eza ouvert eza ofungwama alors que la biso eza très important pour pont de etikala bongo to ebite ko sila quelle année mais atongela bino po asika oyo ko réunir Ngaliema na Mongafula alors que maman elo na ebisa yo batelaka pocha moto motema te maman soki en tout cas non excellence azana makoki na ye non excellence azana makoki ya kosalela biso pont non excellence soza makoki osala biso pont asala biso mais o biso teyebi bato OVD bato batika ngo bongo banda bayebisa biso ke basala pont po esalamaka te depuis jusqu'aujourd'hui depuis ndeto saboye. Merci beaucoup papa, message yo koma libosa ya bakonza mboka ela soki bakoya kati mabele ya Maloueka na kata Ngaliema kosala eloko. Merci vraiment tous qui a ko visiter Ngaliema précisément na kati ya Konluka na quartier Lukunga. Merci na ba ignos à travers Congo Live. Quant à moi je vous dis on se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Merci. To sepeli komona ye penza elenge
ezalaki mabongisi ya Nzambe likambo nyonso eyaka ezalaka euta ke pa Nzambe awa na Maloka boza plus un problème nini awa biso toza na problème ke abongisila biso balabala oyo tala ndenge soko timuka na bamituka alors atiela biso makadami awa ekitati kuna na mai vraiment ke Nzambe ete asunga ye kaka vraiment yango ka libonde linga na kokoloba ya kosala mwana muke na bongo vraiment donc akende liboso atala gauche à droite te ndenge papa lobaki peuple d'abord yango wana biso tozo sepela komona ye na balabala na biso. Merci beaucoup maman.